pourquoi mobali ou accepter okoma na yo kosukola ka ba sous-vêtement okoma no molambi ya semo okoma no molambi to mosukoli ba règle pour likolo chemise body pona ni. En fait mobali déjà ko aider moi si kolamba kosukolela moi si bilamba ya normal. Parce que ça na basi mususu azana ngoma za na sa mobali. So azasi kona sa mobali yoka ba langage na biso mobali na kanga fi wana na kisi po yende fi wana mtu ana mbongo mais mobali dirige keti le lo to li komona ngo normal te. Mobali oyo yo olingi mwasi kaka pona intention ke o vivraka na se ya loboko ya mwasi ndenge bibelo biete mobali akozwa soin ya mwasi mais ekomi ke mobali wana ya yebi ke mwasi onda zwa soin nanga yo ozobetela mbala na maboko te so azana ngote te mama akobunda tende baba kikende kasi ko bunda wana mais correspondre ta msuna level mwasi ana ngote. Ceux qui ba mi balo bazana ba intention ya bongo ke basi basaela bango kaka vina o mobimbo tikala ka basi basaela ka et puis ko bosana te okokoma torchon ba jigolo bazebele te. Est-ce que ba ke kala bazo finga ba cameraman alors ba kuna cameraman oui ba réalisateur ba patron ba koma le ba patron nayebi ata biso bata poto wana ba ofinga biso ba fia nzala ba chroniqueur ba fia bango wana ba komina ba sima caméra mama pona ka mibali te za pe na basi o balinga koluka te bazali bazobota bana ba enfant bâtard pour rien bazobota bana ba tata po boyi kosala boyi kayo boyi kosala formation a vivre kana mito bana wana et puis éducation bana wana etaliete tel nango yete ya important ya zo ka bambongo wana batanga yango moni ezara romo na Congo la vandi pe na bureau ça na poto na Europe et poane bana batanga loka école primaire secondaire za gratuit universitaire à cher ba koma université lukuta ba congolais basara na poto te ke asali penda musala moko o eza ya ba cadre penda ya batu batanga bazara na bango te sur 100 bakoza 2. Alors tango lo ba pona mibali sonjaka pe pona basi parce que basi ne bazo détruire nation mobimba c'est les femmes. Na sepelane tout so Amélie Diamba ça nga bien to le bela tanzela moko fa donc suki wana ba mon via ba nebe. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. olandelaka papa oyo nini? Omoni makam na landelaka papa wana mukolo. Yo jeune garçon mo kaka moko olembi. Papa, limbisanga pour na dérangement.
biso ba jeune mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarquable. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Ukoforce. Pour la faiblesse sexuelle. Aqua. Pour la hémorroïde. Acacia. Pour la prostate. Awika. Renforcer spermatozoïde. Iba. Pour la colisanzoto ya papa. Arariro. Pour la infection. Ahmed Azo soigné. Dr Ahmed Azo soigné. Faiblesse sexuelle. IST. Hémorroïde. Diabète. Hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Mbote na balandi na biso nyonso ya Jika Télévision boy balandaka biso mokili mobimba to pesi bino ba bonjour ba bonsoir parce que to yebete bozalaka ebele pe bokozala ebele ya kolanda émission na biso vraiment bo comprendre que plateau oyo ezakaka ya biso mais za auto zaka na ngote parce que awe ezepa na biso kuna pe ezepa na biso na pesi bino merci mingi bienvenue na émission na biso to lobela nyonso awa to lobela ka nyonso to suka ka nelo côté merci l'équipe nangai mobimba technique oyo la kete Jika Télévision ezala epema wana azomona Feli Mwamba Fabrice Mande Aurélie Vangu Papa Joseph Magloire Vieux Delvis El Sansero kulutu ya baleke ebele mokonzi ya Paris losako na yo boza ebele soki nazangisi mutu en tout cas bo tenir nga rigueur parce que naza mutu Mama Bibiche BBC na Afrique du Sud losako na yo Mama Elodie Mama Banebele losako na yo lelo ezali deuxième partie émission na biso en tout cas merci na Mama Elodie pour la première partie na yo intervention no ezala ki malamu batu wa sepeli parce que mama olobela ki na bonzambe oza mama pasteur to continuer l'émission na biso pour to conclure na sujet na biso pourquoi mibali ya lelo majorité ya mibali bazana poto majorité pe ya ba jeune garçon ba kokola lelo balingi lisusu kozwa basi na bango en charge te balingi nde basi bazwa bango en charge ya solo wana siko tango zui mwasi na en charge mwasi azui en charge ya komi papa to yo komi mama to landaki na première partie deuxième partie na biso tozali na mama Saratola nde na benga kela tolas tozana ye awa na soki tozanzela moko na réalisateur na biso akofungola caméra na yamba ye mama Sara losako na yo mbote maman Judith Kalanga Boni mbote pe na bato nyonso to baolanda biso oui santé ça va très bien par la grâce de Dieu merci beaucoup maman boni basango toyoki kaka ndeko na biso Mélodie akufi ouais que son âme repose en paix liwa eza nzela ya motu nyonso tu ye tana ye peut-être ekokaki nzambe azwi molimo na ye apema na kimia tana ye kokaki nzambe azwa molimo na pema parce que motu nyonso aza censé akufa mama tokomi na tokoti mbala moko na sujet na biso eza deuxième partie pour to conclure sujet na biso je crois olandi mama yo en tant que mwasi place nini okoclasse majorité na sauté na mboka na biso na keni banda parce que c'est 100% na kolobaki 80% les amis ni banda pourquoi mobali ou accepter okoma na yo kosukola ka ba sous-vêtement okoma no molambi ya semo okoma no molambi to mosukoli ba règle po likolo chemise body pona ni en fait mobali déjà ko aider moi si kolamba ko sukolela moi si bilamba ya normal
OK wana kuturia eza nango normal eza mabe te ke mobali alambi fufu mwasi alie kala biso awa nde na Afrique awa tokomisaka basi lokola bachose mwasi ape na droit kala ale apemi papa alambi fufu mama na servir table tolia eza normal pe mama alali papa amoni ke bilamba na ye komi salite na ye na mwasi na azwi adindisi na mai asukoli donc to edanaka eza kaka te fo mwasi nde azala mongamba ya mobali donc soki mibali bazosunga basi premièrement eza nango mabe te mama jititikalanga intention kaka nde ya mutu to ya mwasi wana ndenge azokumbelela mobali wana peut-être nde koza mabe to ya mobali wana ndenge azozwelela mwasi wana mais koyedane en tout cas eza nango mabe te Bible elobi ti aidons-nous les uns les autres. Merci beaucoup na aimons-nous. Maman Sarah bien sûr olobi koyedane eza mabe te bien sûr olobi koyedane eza bien eza malamu mais sango sikoyo yo mwasi osentir ke nga nde naza leader mobali aza su na pouvoir te bon ezodépendre na baintention ya basi nde nalobi mobali atikalaka mobali azala nango te il reste un homme azala moto apusu yo ozala député mobali azala moteki na boutique yo ozala soki ingénieur mobali azala soki porteur azala ta portier azala ta moto ya sécurité yo ozala ta général mobali aotika na place na ye yaki mobali soki yo oza na makoki peut-être mpo nde tozala boye nzambe apesaka mutu na mutu selon destin na ye soki oza na makoki nzambe afongolela yo porte avant mobali elakisi te ke yo ndenge okuza wana nzambe apesi yo baopportunité apesi yo mbongo yo komi sikoyo likolo olati place ya mobali biso moko toyebi biso mwasi aza deja mwa eloko oyo babenga balu bakantu kubi aza deja mwa lolembe mata intention yango na olobaka komona ngo eza intention ya mwasi wana parce que eza na basi mosusu aza nango mazala na sa mobali so aza sikoyo na sa mobali yoka balangage na biso mobali nakanga fi wana na kisi mpo ye nde fi wana moto wana mbongo me mobali adirijake ti lelo do tolingi komona ngo normal te aye moma bacongolais nayebaka te niveau ya cerveau na biso place ekoma po soki mobali ana eloko te mwasi ana eloko mais azodirige mwasi ke te boye te aokangela ye mpe na miso ya bato ya batravailleur ka batravailleur wana na famille ya mwasi na bata quartier na bakamarade ya mobali bandoloba mobali wana atya fio mpe ya mosika mobali ana eloko te fio moto asaka nyonso ta ndenge amanipulake ekoma manipulation ta ndenge agangelaki babosani mwasi wana azosalaka soumission ndenge ekomama na bible aza na baintention wana te ke mbongo na ye fa dominer sur mobali eza baintention ya mwasi na mwasi kaka biso su bacongolais soki toye kotala susu ke mwasi ana mbongo aodomine mobali na ye makasi to azoganga aza likolo ya mobali kaka nga na oyo tovanda aomonela mpe ya mobali aonio koleka po ye moto asalaka nyonso au juste on veut quoi tolingi nini ezalaka baintention ya motu na motu kosunga mobali eza mabe te mobali alambelaka mwasi fufu par exemple mobali asalaka te mwasi asalaka sikoyo mobali aotala mwasi na ye ke akendaka mosala azongaka retard azalaka fatigue aede ye mpo azosala eloko te alambeli ye fufu aservir ye akomi boye malembe mama koede eza normal eza likambo te nga nayebi jour moko na passé mpo eza présente comme ozonga loka docteur Patrick merci beaucoup nazongi na passé po présent eza l'histoire mosusu te nazongi sikoyo na passé wana nazalaka na mwa difficulté moko boye bakosungaka nga namonika ndeko moko ya mwasi ka ndenge outi oloba wana alobi na swahili oyo mpenza akomisi ndeko na biso moungu na ye c'est ça il oublie que non je suis enceinte naza na zemi naokoka te naosanza makasi te équilibre te mais na swahili déjà eza tabou même si tu es comme ça tu dois faire mais wana eza na likambo mosusu mama malembe okanisi nga na rejoindre yo malembe wana eza na likambo mosusu kotokona likambo oyo ya nalinga mikolo oyo keba bonjour ma chérie bonjour boni nasepeli na yo ok osalaka nini yo question nayebi yango te osalaka nini eza différent na bolingo kala qu'est-ce que tu fais dans la vie qu'est-ce yaya ezanga français on ezanga je t'aime
Première phase. Deuxième, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? ce qui a commis, je ne fais rien. Merci beaucoup, au revoir. Ça veut dire que moi, photo, profil, ou a Facebook, oh, c'est que à tout chaque. Peut-être il va me soutenir. Parce que mon bongo, il peut te là qui a ma boko. Oh, il y a qui avant, il y a pas nanga tout ni qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, mais c'est très important. Et ça, tabou tes questions, on a déjà. Koluka koyeba muto lingo ça na une relation à ça. Bo ça mafieuse. Il faut le koyeba. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Na sala ka, to na sala raté, na za chômeur, to na luka musala, na za ba démarche musala, non na zu musala té. C'est très important. Pour répondre que na sala ka, to na sala raté, to na luka musala, non na zu té. C'est important pour mutu wana pas cause na capacité à engager. So raza leader quelque part. Donc question on est à l'angote. Bisoka net comme ça on aura un problème hein. Ba intention en fait. Nous ça dépendre na ba intention ya mutu wana pe oazo tourner la Judith. Tam so amona la Judith ça chroniquer ça si mambongo yanga tourner question na ayeba. Intention musu ya mutu eza musu po yeba relation na zo ça na moi sur à sala nini en fait. Donc on a ba musu ba tourner na sala nini. Est-ce que tanga aussi ça ba question on est à ba tabouté maman. C'est très important. Merci beaucoup maman, c'est très important to continuer ma capacité sérieux pour tout ça parce que émission na biso ba yebi ke o melate. Maman, yo le biki eza tabouté. Mais mobali oyo yo olingi mwasi kaka pona intention ke o vivraka na se ya loboko ya mwasi ndenge bibelo biete mobali akozwa soin ya mwasi mais ekomi ke mobali wana ya yebi ke mwasi onda zwa soin na yo ozobetela mbala na maboko te soaza na ngote te mama akobunda tende baba kikende kasi ko bunda wana mais correspondre ta msuna level mwasi ana ngote kozala intention ya mobali oyo ke aosala mona nko aoluka te po yebi ke mwasi apesaka ye wana nde mabe vi na ye mobimba otikala ne ka bongo mpo osala eloko te na vi fo so aza na ngai tokabwani alobi amoni Judith mikolo aza na mongo akomi na Judith a utilisé en fait bamibala ndenge wana nde bazomérite bakomisa bango na bapapier génique bakutaki mpe ana basi ya poto wana mda ya bensense wana ya bien basukolise mpena ntina bakele bilamba na hiver bangwana kende moko pe babwakaka te bana te babwakaka de lui ntango babwaki bongo okei soski oyo azaka na posa na wabengi oyo na telefone oye ntango asisi posa na wabwaki yo susu ozomona niveau mobali bakomosakana nao pourquoi parce que omitie na point moko boye olingi ka basalelaka yo olingi kozwa charge na yo te lokwa mobali donc un homme okimiki responsabilité na yo eza mabe mama Judith soki bamibali oyo baza na baintention ya bongo ke basi basalelaka bango kaka vi na yo mobimba otikala kaka basi basalelaka yo epuis kobosana te okokoma torchon okoma torchon kasi mwasi ntango ayebi deja ke ye alingaka basi kaka basalela ye ngai nakomi mpe kosalela yo mpenza ya utilisation okomi torchon mais oui mais mwasi oyo mobali nazo aider normalement baza na baintention ya mabe te eza normal mais oyo ke mobali na conscience ne eza vie na ye akendaka kovivre na nsima basi vie na ye mobimba otikalaka kozalaka na nsima basi kaka bongo azalaka bongo yolela na kati na ye aza na sens ya responsabilité te aza mpenza irresponsable nde baloba na France likolo nango fo kobakisa insensé ya mobali baza bazalaka ebele makasi ebele neti nalandaki voice moko ya mwasi moko na poto nayebi te ye nde asalaki siamaki biso toyoka ngo to ezalaki ndenge nini nayebi te bia bamembre ya famille na ye to ndenge nini baza koso abi te nazwi en charge mpe mingi bima kende abi te naokende wapi abi bima kende mais mwasi no na bana no bazala kote kuna ti kende mpe kuna ti mwasi no azoya mbongo ya bana nga ndeka oyo ofandela nga osala butu mpe moto toavaye na yo yaya mobali ya bongo okoyebiseni en tout cas il faut otelema oluka chacun portera sa propre charge na nde tolobaka yo moko telema luka nanu omibanda na okozwa soin na yo soki okozwa te ya mwasi wana te me telema nanu kende koluka omibanda kozwa soin na yo misala eza ebele na poto bonobaka mpo bookima baéchafaudage
baya échafaudage nde nini kasi baterme ya échafaud évité komata nde tomona oke na immeuble intelligent wana na bavitre nango wana banda kosokola sikoyo vitre wana neti kaka natala na se nakwea kishasa kutusanya pambo sokola te mokomi na poto babino échafaud kaka nde mosala ezomonana eza mikolo ka échafaud nde nini kasi te ka yango wana sokola nini te sokola vitre te mata kuna likolo pangusa vitre baterme mosusu ozamela yebaka te yango wana échafaudage nakomema bacarton yoko oza komema ta kantine mai na kikoso te mais okomi kula bazomema biso bacarton père yaya olinga molato tro kuna bazwi kizubanata na combinaison balati ya nanko mais eza facile okozala molato olingi molato mais luka mpe mbongo eza mabe te asepesa nzoto eza mbongo na ye osala mpona ye mais luka mpe bima na ntongo kende beta mwa porte nalingi nakomosala mosala luka bakota bafa so oboyi beshafo oboyi kiboyi oboyi kosuka bibembe oboyi misala wana nyonso oza na temps ebele ya kokota baformation na poto kota baformation biso na Kinshasa ande bamibali na biso bavivaka na kala inga kala technique omona jeune moko abote wana na zando obela ne shai yeser tano eloko atowaki na posa nango ta kochubwa yango tie kokoto ozo comprendre omonaki bajeune babina banzoto nao ekota facilement so okene tata awa na zandu ka sikoyo omona mutu parking ya l'État ya yete mais afutu droit de parking tala congolais misu makasi lokite mais kota ko garawa tango gara ngokene moi 500 moi 1000 par jour ko 10 000 20 000 ozomona ke mutu ana intention ya okioluka so tozwi bana ba cirage yaya bana ba vernis ba cordonnier omona tango soso okoti zandu o se retrouver te yaya pas Moïse biye ba oteka ba rideau kota awa tango okota memi okoti yo somi ba rideau ba pesi moi pourcentage abazoluka ana besoin mbongo na yo te yana besoin kosoka na magasin wana donc mutu faut luka courage na bamibali na biso ya Kinshasa baponana na bao mosala te bajigolo bazebele te est ce que oyebake kala baza ofinga bacameraman along bakuna cameraman oyi baréalisateur bapatron bakoma lelo bapatron nayebi ata biso batapoto wana baofinga biso bafia nzala bachroniqueur bafia bango wana bakomi na basima caméra mama bafemme chaque jour mama biso internet esambwe batelefone eleli batelefone elobi abandon batelefone elobi na botikanga na pema ko ozo comprendre donc bango balingi biloko ya facilité tellement bamonaka YouTube no banova nanga ka na kiti na batami na sima caméra na bandi kofinga batu na bandi kokosela batu makambo chaque fin du mois mo eloko ekotaka vino etikali bongo YouTube so bakangi yango suka merci beaucoup mama bakokanga ata YouTube ata pendant moko atuna ata une année te moi je dis ndenge nini kosala kuna bangabi mamanga jusque là ta un likuta na YouTube na bandi na kosa wana ana poto epa na sala chaîne ndeni kosanga bitinga ta likuta ezaka mais na longola ka par jour par jour par mois na bimisaka ta 300 na minicho nanu sikoyo na yebi keza bilanga manioka tant mosusu kala mais tant mosusu pe YouTube akobetanga surprise na katikati ya katinga on ne sait jamais mais na minicho ata 300 ekendaka par mois pona zaka na bato na futaka parce que dans misala musunga moko na okokate abi wana na okokate abinini wana na okokate merci donc elakisi mutu fo tango bible lobaka ke mutu arolia na mutoki na ye mutoki yango wana te ozo travailler dire ozo bimisa ba énergie parler comme ça eza ba énergie na mayele wana déjà ozo consommer ba énergie tout positif ezo bima ezo pesa makambo ozo comprendre donc mutu il faut luka boka ntande batesi baloba musani na oboloba bosala weka ovando kayo ya kovanda olobati soko okokango donc eza pona ka mibali te eza pe na basi o balinga koluka te bazali bazobota bana ba enfant bâtard pour rien bazobota bana ba tata po aboyi kosala boyi kayo aboyi kosala formation a vivaka na mito bana wana et puis éducation bana wana etali ete
tani nango ye te ya important ya zwaka bambongo wana batanga yango moni eza rare omona Congola vandi pe ana bureau ça na poto na Europe et pour année bana batanga loka école primaire secondaire eza gratuit universitaire à cher bakoma université l'état tanga pesa bana na bambongo ti na zemi bazobotama ezaka po mama bomba mbongo wana aider mwana na université mbongo wana ezongaka mundela za mzoba te mundela ebinenga kanga bango atane nga futa bango 3000 par mois eba récupérer ngo ba facture te ba facture tanga futa bango ba salaire bien que on sala la place mon pendant 3 heures aux 2000 to aka azwaka nango na ba facture ezongaka na $50 azwaka na yango ba foyer ezako fele bona bo l'état ebinenge nini a calculer mbongo na budget na bien ezongaka apesa bango fele te bambongo wana apesa bana wana de 0 ti soki 18 ans pour ani tant comme 18 ans mona koti université tunanga université comme combien ba $15,000 oui kasi mbongo wana ba piaki calculer ngot o mona ka ke ba pesa ki o déjà mbongo oyo futangisa mwana wana université yango bana matangi université te mama tanga te asuka mwana bana poto pe belé ba continuera te basuki ka wana place basuka ka akomi na insensé tant mama za insensé avant dina diaspora éducation ni na opesa mwana n'est pas aux régions de ka fille insensé au ça kama mama copie couleur ça maka mama na sali on se comprend donc basi pe bali ko lukate kolobaka na mibali te basi pe bali ko lukate moi ça ko vivre na salle boko mobali te to yango wana me faut condamner pe basi oyo bazobota bana tata bana sans éducation kobota bana ku tata pesa mabete parce que ezara circonstance mais éducation ko assurer même éducation bana ba assurer te bana baza sans éducation que tobeta tolo congolaise moko atangati université na poto asilisa koma au cadre place tel tusukaka échafaudage kiboyi sukole bembe mema ba carton sala boye pourquoi que okokende pe na mboka bapaya tellement za na ba diplôme no ebele otangi oza na ba mérite na osali ba formation ba tio pe cadre na société mo quelque part OK batuto yoka na media balobaka o naza infirmière te basuku baza ba aide malade moni malade alinga sanza ya pangusi bisanza ko pangusa ba toilette ya ba hôpital ko kumba bato batambolaka na ba vélo ba chariot ya bibembe lukuta ba congolais basaka na poto teke asali penda musala moko o eza ya ba cadre penda ya bato batanga bazaka na bango te sur 100 bakoza 2 alors tango lo ba pona mibali sonjaka pe pona basi parce que basi ne bazo détruire nation mobimba c'est les femmes bango moko bazobota ben sensé mais je te dis moi je suis fière moi je suis fière de mes enfants merci ngamo na ebolo ba français te so na bande monsieur bandeliti na suka na français na kokate mais na bana ba sauter français ba sauter na anglais OK et puis moi na nga ozo diplôme ané o eza fierté na nga so nga place na koma kite moi na nga koma pas leka mais nga maman naza muta clash na réseaux sociaux mais tala temps o nazo rapport na ko étiquer bana nga siko basi wana bana poto na place à vie à facilité nde baloba ya social comment ba ko éduquer bana te est-ce que ba ke bana poto ba na éducation te émission nga ba ofinga nga mais je m'en fous pour moi ba finga nga kaka problème te eza sujet mususu mais tango solo bana ba papa balongwa babima na vie wana banani ba opesa ba papa wana pe mutu makasi ce sont nous les femmes yo za moi so za na bana no 5 oyebi ki oza na ba oza na basa to komi na suke to komi na suke oza na besoin mobile moka soutenir yo mais yo moko de toi même otelika garçon na moins âgé que toi non jeune garçon à cause de mobile moi non na liboso merci et puis oyeba ke on a biso basi et puis la mobile qui package mais yo moi si il faut équiper âge et puis oyeba pe ke mobile on a sa jeune garçon akora ko éduquer nga bana te yoka biso basi na suki na ngaka moi si akolinga grand diamber grand mutakwiti grand moïbi grand criminel so ezanga bongo te mais tolinga ba criminel te grand frappeur et puis ayebi ke ba panza esango ke
grand criminel oh grand moyibi grand mobomi siko oyebi mwasi place aolingela ye malgré aotala badanger oyo ekomela bana ne te na éducation ya bana ne ye olinge aotala basentiment na ye ya nzoto nasepela ne surtout so Amélie Diamba asalanga bien tolobela ta nzela moko tosuki wana bamo via bana ebe masara somo nilo basuka na baetwale na yango nilo basuka via bana bamo ebebi mama tali te intérêt ya bana parce que keba omoni ba erreur o atikele ota ya tunika olembeni ba erreur o ya totika ba papa basala mais omoni biso toza ba continent ya ba papa to ana ba pouvoir na ya ba papa po biso ne to obotaka bango to ja bango na mbala lisabango po biso to bima voilà bango basala bango na mabele mais biso to bimena Nzamba pesa biso mo force mon koboye maman aza na facilité talaka mobile ana facilité ya détruire moi ça ana facilité ya détruire mobile nae moi ça kolo bana mobile ne ko sunga maman abinota sans kisi au salango moi ça na pouvoir ya convaincre même na bana ne que maman le ki na bino na zana kindo kibokenda kuna te esimbi ba yoka vous comprenez sikoyo maman au 8 ans ozo réfléchir te que na bana nanga fona luka mobile moi aza responsable wa ko éduquer ngana bana nanga parce que ngana 8 ans ya otanga classe bien te peut-être mon grâce à mobile wana ko éduquer nga bana ko bokola bana nanga bien yozo mona po oluli diamber moi alata taille basse alati y-3 mois defaki na épée bien diamba nene nga melaka acha tentire kata mupandi koto yosko kaki ya utamsupe makamu susu elikana kuna na kulisi bango kama mimi balende baebia mais ya tana ina boya na okokati Natali kaka otali nini Natali nini so Natali kaka nini kasi ndinga salelaka mame pardon ba gaza irresponsable mais tout ça kaka asala nyomi titi bien basi bazoboma vie ya bana na bango mpona basentiment personnel mais kala bamama babanda kosacrifie vie na bango monsieur sili kala bamama babanda kosacrifie vie na bango baosacrifie kibo mwasi na bango baosacrifie vie na bango mpona éducation ya bana mais lelo basi bakoma kosacrifie vie ya bana mpona bafutilité mwasi ozotala nga bima na basentiment sexuel luka mobali ya malamu l'homme est un cerveau ce n'est pas l'argent de bokanisaka wana merci beaucoup balandi Jika télévision to komi na okobala mobala mutambongo alaleli yo bana no nyonso basi ouais ala mbongo ti okoka po loba te po ye mutasungaka aolalelo bango te bana bango mona no bazoya nana exemple ya libota bana misatu balanda mwana mobali moko ya papa moko mama moko et puis ceux qui mwana nazala mayele tembela bimi na bango alingi ya leki azo ya ye moko leki mususu azo ya ye moko bana papa moko mama moko bango nyoso misatu ya basi baolanda mwana mobali mo mais ye alingaki nanu ya après changer lobite na lingi o ya mibale merci beaucoup na pesa bambote nanga merci na ba sponsor nanga Majabu Gospel Majabu Gift Fondation Saratola merci na assistance na yo Dr Patrick merci na Tadi Ngalapa merci na papa Diego Milito merci na tata Po FAP4 ma grande sœur merci na maman Gina Amatou Motema papa Aaron Amatou le prince de Dubaï merci na Jenny Beta industriel moi c'est à Pembe merci na maman Madole Lona Germanie Motema papa Samuel pourquoi pas na Amélia Moeba la privée de Orlando Domingos un grand merci na yo un grand merci na maman Mapasa merci na président bébé Dalia Onyema Eliezer Kanou Sarah Abwele Célia Kikela Rose Bonga papa Edi MK Pamela Kabea Edwige Kalala Wetu merci beaucoup na yo merci pena Angelos Carouane merci Andrea Sol Mbemba Dalia Onyema merci beaucoup na Makiala Kumba merci na Ozia Masamba merci na yo pe maman Jika merci beaucoup maman Sarah en tout cas topesi o matondo balandi ya Jika ba étoile nanga to komina suka merci na ya Tadi azaki na sima ya kamera o asali ete to komangebu kitoko makasi na bandako na biso ye moko azalaki réalisateur makasi te na kotombola ka o tomona na ba plateau coupé ekoki oya lelo elekaki to komina suka merci na docteur Patrick
vraiment azalaki wana akotala biso ntango tokosimbaka batata ye alingaka basimba batata te me nayebaka te mpo na nini aamosakoli wana likambo nene nzambe na ye nakomi na suka. Merci na bavraivrai ya JK télévision mama Sara koseka te, merci na bavraivrai ya JK télévision, merci na bavraivrai ya Sara Tola télévision. Vraiment ceux qui est soumasi à Nazareth azongi te tokutani balasima bolinga JK bo commenter bo partager et ça langa va bien. Merci beaucoup. Ciao. Une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.